bisi bano yo tika bano ba finga kanga ngabi ah ngana ke no tika bano ba finga ka yo wana yaya na Stéphanie ana zemi na beta masona ya kisikate po pesa na tribunal aina ba vitesse et l'histoire côté entité. Ozo comprendre? Ouais. Wana na ba 2018. Masolo ngana obeta po pesa tribunal ya bi dossier tazo ya na ba vitesse. Siko fona calmer na ta lycée siko ne dossier zalaki. Ponga na reine na bango na kata mboko na kata bundes. Mère abandole la ba petit ba funje na tribunal. Mère abandole la ba nina ye na makambo kwa ndeza hapana. Ngoyo bebisa bana boy na bonga bite. Nga pesa bango conseil wana ba bandi da rando na mère. O rando na bango na mère ebeti 5 ans. Donc ça dit bango na mère na bango bayo kana raté. Ba beti 5 ans ya rando. Ah mais nazaki na ngambe na mère na ye na fête kutu. Na lobi ba beti 5 ans na rando baloba na raté. Na benga Onga na ebite mais nazaki na maman na ngambe na fête. Mère paye a papa misi bino boko melanini. Bona ebite aloba. Na lobi boye. Yena maboko banki basolola ka ya keba. Mais na ba petit wana mibale ba beti 5 ans. J'espère qu'on comprend maman lobati. OK. Ba beti 5 ans na ba petit wana mibale, petit wana ola mususu wana na sœur na ye ba beti 5 ans. Na mère basola te. Mère abandole la ngabitenga na tinda bango boyete to solo na mère eleki nango. Makambo wana kuti eleki no ya kala to leki songo na. Siko ya kilelo nde to lobela. O to mata na bango na ngomba boye. O to mata na bango na ngomba boye tito kota na bango 2026. Ouais. Peut-être na TikTok ya kota makambo abatu. Mais mo na parler na bango abongisa te me makambo abatarate. Ouais. Na doza rapeti malembe yo bimisa magamna na poisa mbe malembe pe na magamna yo nongo kota magamba batumbe muko pe magamno pe ro ya so supporter. Ouais. Nzamba lala ate na obima ka bo to kutani suna merde ba ona bano fika kote to kutana naye abele linga kutu ye moko minush ngabi o mère boni o yo mona na te na uchi kutu chikina na ba plan kutu bwe na oteka nenge zano ebite mutu no Stéphanie mobala kimi ye ba botole mobala balinga na loba vérité ti bango na bomba baboyi na bomba bango lingi vérité ti ko bango ba ya otubela kasi ko wana mama aboti Stéphanie nde alobi bongo mama na bango moko propre o ya boti bango ayebisinga mutu no Esther babotole mobali ke Belgique pa mwasi mususu alika kolia bambonga bata TikTok oskoke batna ba TikTok ngabi solo wana ateka bino na ye bisote yaya na ngai na okosote téléphone na ngande kanga mi pesa charge te na yo so voice na nyoso na transfert ki on tout na nango na ba voice wana mama boti bango na zana ba voice na ngai ezali awa po bango bakene ko kosa makambu kuna siko lenga na betie vérité mais pa ko motinde na pe ba voice pe ya vérité na nango awa. OK. Téléphone na ngande ko ta charge oyo kana bino mais lobana no OK okutena mama abike no apeso sango abi mendeni no ebite keno mutu naona ni ba mobala kimie oui mutu no mobala kimie kutu boye la ngapi na kamwe na ngapa eleki na ngope apona yokuta suna paka na ngamo we moyo tanga pe komoneza te pona respect na mona ka mais mobala kimba parce que Stéphanie mtapesa mobala na mukanda rien ya zui mukanda nenge ba lue bimaki awa mutu asali pe musala na ye aumeli pe na par rapport à G kende ba peso bo bosani lue bimaki awa yaya ouais loi il y a pas même 2 ans oui yango azoki ba ona ye ipeti wana mukanda na bango kabarate mukanda bango esa maboko makasi mukanda bango esa la na Allemagne to botina mwafioka na nga oba vani na mboko oyo ba yebi makambu na oloba na okosa te. OK. Ngana yo saba vantira te pona moni peti au tribunal amekanga me mo otikela nganga na eso na siso lo ba vérité otikela ngana to mata pouillère awa pona mona ke ayeba nga bien to yo kisana ba solo bana ti 19h ko kata te ti 19h ti 19h solo ni bo boyo kisana solo ya bo benga ngate na mo appelle ko mokotela nga bo benga ngate ti 19h. OK. Au tic, il a 14h au niveau aussi sa vérité.
ti 19h to mata prière moi muke po to sambela po lelo peza dimanche batu pe bazwa ba miracle na bango pe awa po ya yeba kombo na ngate nga kombo na ngeza tourbillon et tout lobana na mama ba Stéphanie aza ko yo kana silisa mère na bango moko yo yebisanga siko le mère na bango yo yebisanga nga kutu na melaki na ngango na mona ko kala ya après vient na moko boye peka na ota na komone peta saka na bamboko yo yeba yo betela nga lisolo oyo yebite mais mutu na yo boye na boye nga lisolo mo boye ndengeni oya ya kuta chepu ngapi tina benga na petit na tuna ena police zandeni na benga petit benga Stéphanie pe pota kombo o benga Stéphanie oui pota petit na nga na o fulete po petit wana bulene tinga na yo luka ba makambushe na posa ba libone pete na posa pete o soki neni na teka ka biloko na internet pete ngana ya kaka na pesi makambu na gangi na kiti na sali makambu na nga so tumboli nga pe na ye so tumboli nga te na oya pete na Argentine na mututu na respecta mututu na mboko so respecte nga na respecte yo so respecte nga ndete nde omona sko impolitesse na nga makasi na papa ersi papa bana na nga yebi nga na zaka très gentil ata ya loba buzoba na ye wana ya mabeza nga mutuna makolo amwa muke azaka limbele na nga na koyela yo pe papa bana na zaki limbele oui do sari yo bazeme ko toka na balimbele azaka limbele na nga kasiti to yeba mboko yo oui na mboko foza mayele so kutana limbele mo aza mukanda focha mayele do sage ngane na abo ngape fo bachela nga mayele oui fo bachelo mayele ngane ba okata nga kingo o je mettre chese min Allemagne mera okumabila mbala nga tu yo kana sirisa viena nga wana elinga dossier lera elinga dossier na bengi petit na soyena petit mais petit mama ko bandi ko bungela nga lera bando bungela nga yo mone pesa ki nga kanda mbala moko na yela ki ye po ameka nga trop na ba day life mo batindeli ngawa so na osana ba masa na osa ba rando na nga ya ka kumfinga kanga omona yena ba faux compte bando démarringa OK ozo comprendre si ko batu da ba yeba ba masa ne ka ba yeba epeka ba faux compte si ba ya da ba taka ba yebisanga déjà na ye mobimba siko na bane ko zela pe ye boka banda ngale na comprendre na bandinga yango moni pe na ye pe na ba vérité o batu mususu na ba mbanda na ye ba yoka pe buzoba ya mbanda na bango po tala na okende mabe tribunal na melelo volka ke bananga na melelo volka tribunal ke bananga na ebisio za musika makambo na ebiso so na bana na nga 5 yanga o lo baba na 5 menga mo mukolo bana na bana 6 yo sabato nga na bana 5 na tika na disasa ngamo na bana 6 na tika bana nga nombre 6 na disasa yo zo bosa na mwana moko na kati ya nombre bana na nga olingo bomela nga mwana olingo bomela nga bana otondeni ngana na bana otika bana 6 na disasa na 3 awa to bana chozana bana 9 oui siko yazo baba na 5 poani pona lo baba na 5 ozana bana 9 pona ya kosa bana monda te na bi pona nini azo ya kosa bana monda te na matière moko bo epola atake ngamo mukolo matière yeyo ponga musisa soni na kata musisa soni moninga do bota bana 9 humiliation na bunda na humiliation so yeba te moni humiliation na toyoka na te na bunda na ti le la ko ka olonga ngati ko sakana ngate na memo na jali kolo makolo na seto do tribunal ko seli minushi bota bana na 6 yo solo ba 5 OK ta niva lukuta tala abomela nga mwana moko siko moko yo zangisa na ocha wapi yebisanga OK to comprendre moko wana o yazo zangisa ocha wapi do minushi za bana 9 OK tribunal na ombuyo cerveau na ombuyo cerveau tala na ombuyo cerveau ero basa mindele ba osala ba checking ba okende ko mata ba via ba okende ko luka ba mboka msu ba ye ba découvrir mais yo ozo ba luka ya biso na TikTok na kombuyo cerveau na kozwa cerveau non okito na se mutu ekokoma na se makolo likolo keba nanga na muta depression mabe ba botolanga bana misatu na mboko yo yaya keba na ebisi yo keba na kozwi lota na kolando ti na mboka non na kokata
kato musisa libolo ko sakana na maite boye te ko sakana na ngate na ebisi yo nga madame Azawa otala live pardon na na ndako bata maboma tribunal so yebi madame Azawa keba otala live na ngai tribunal na ebiso mwenda kuna vanda keza ndako ba crazy ndako ba ashlow ya ba pena keba na ebiso tribunal keba na nga donc ministre lobi na Allemagne fana na ndako ya bata maboma. OK. Continuez. Donc question mususu ezali siko problème nini eza entre yo na Stéphanie Rando wana uteli wapi pour yo lobi ke mama na bango okutanaki na mama bango apesa information ke mobali ya Kimi Stéphanie na ndako wana mama ba Stéphanie mto yapisa ke bongo. Oui. Mobali na ye akimi ye atiki na bana siko pona nini mobali akimi Stéphanie na ndako atiki na bana. Alobi mobali akimi Stéphanie po Stéphanie a petit nanga. Baba petit nangai to vena ba petit wana. Ouais. Stéphanie so yebi ngate ke tu na ex camarade nanga Christelle. Ya na ba Marie a expliqué au minouche. Ya. Omoni so bengele nga kambila te. So na kanga kyo na mabo nanga. Na nga na katu musisa libé. Oh, Stéphanie bengele kombila. Oui. Jour nini? Na banof. Before yesterday. OK. OK. Na motif ni le bengele kombila na Allemagne. Aluki Rando nanga ye moko lere ya moni dépression et mati niveau. Alobi nanga pesi nga rendez-vous to kutana ne na banof azozela ngai. Ozolanda. OK. Nga pe na lobi OK ngola bana monda te bazalaki wana. Ya mona ba wingi bana Belgique, bana Hollande, bana Bruxelles, bana London, bana Switzerland bazalaki wana. Ouais. Bana Bundesliga bazalaki wana. Babite. Ouais. Nous avons pesi défi on a sonné il faut kende. Pour ça OK ngoto baba nini c'est que okimi. Siko ngana kei, ko kende na ngana kei, natala boy deka 4 camions. Allô? Yambila. Ouais, nous sommes live, non, c'est live. Ouais. Massa na wa champagne bazaki wana. Na komi pe na bana fubo na pelisi live na tie caméra na komo filmer place oyo pecho azala simana la ti chapa rouge no kwa muta cheval. Petit na ba bantu. Mais ngamba lo bike ngamba bya tiko na zemiti. Na sek na otata caméra botalanga otanga na munene ota so izemi ngo ya lisoko na yeso bya teki. Na ebite bon yoka no izemi ngo teki ngo na soyi ou bien na musa. Tona kunate. Mama ya ba Stéphanie bokutani na ye na osongi soka parce que place wana o basoka ko comprendre te. Mama ba Stéphanie bokutani na ye na betolo lisolo que Stéphanie mobala kimi na ndako. Continuez. Oui, yem tayebi senga esinga mobala Stéphanie kimi na palais. Mutuna neza bo mobile na kimi bazui yoka na silisa nokwa bolinga vérité na opesa bino vérité bo kebenga mama bino ya aloba kasona okosa apa yebisinga lisusu et olobi voice ezali yobi voice ezali obi tele voice ezali ya kufi pete nalobi bo ya misi yo mutamayele batu balanda kwa bayebi oza mutamayele oza kizengi te no kwa maboko banki ata asoba bia koma bonjour apa okoma ngo te ndenge ba ofinga nga iletrawa toza ba illettré belé na kati ya réseaux sociaux awezaka ngamo te bébé bozo bossa na otondeni toza na mkonzi na biso moko kutu ya mama na illettré Chantal Libola sawa ba jeni nwana ala na lingi to no mélanger bino to ke na likambo malembi bo tumbola ngai te après mama na bango asilisité ayeli su abandi su ko yebisa ngabi yo yebite Stéphanie, Esther, pour moi, il y a combat Stéphanie na TikTok. Comme Esther. OK. Mais na TikTok, il y a combat Stéphanie. Alors, il y a Esther. Comment on est Esther? Esther, mobile TikTok, Stéphanie. Yaya na ye ya moi si yo kanga. Oui, comme on a nda couple, c'est la beauté. Comme Esther. Mais na TikTok, a changé comme ça, Stéphanie. Okay. Mama na bango yoka ninga lobi na nga lisusu. Yaya ya Stéphanie. Okay. Autaki ko bala nga kutu na zalaki te boyo kanga bien. Ouais. Nokwa bino bolingi vérité yo tribunal ozi munoko ano telo kola ngulu azo sopa règle. Zela na expliquer yo bien. Po noko finga batu mabolo. Depuis quand ngulu règle yo bolo te. Mama na bango
Aye alobi na ngai susu. Abi ya na Stéphanie ute ko bala ba bengi si mutu na kate église ba kena ko louer papa moko boy na kate église na bango ye mutasala ki kinchuki. Pe likolo nango azwaki pe lisusu zemi ya deuxième zemi ya bota kipo yana uta ko kufela mwana. Makambo eza singa eza singa masi va pekisenga. Masi va pekisenga makambo no yebisa bino masi va pekisenga masi va za témoin na nga pekisenga. Esenga minuti chika koloba makambo sute kata makambo na muskuse etsuka bongo. Me bato balinga ba memanga muzoba. Po makambo eza singa bato bakotandama na ba miniature awa. Stéphanie bo butala niveau bo linga bo memangai. Yo mutum yo ya na bino mabo maboko baki ya mibale maboko ko benga nga na téléphone minuti to a famille boma moto yo. Yo mutoko ko pesa conseil. A place boke no lukilanga kizenga mosa mundelo ya bitanga soyo yo aza kwa mongolo yo elongi munene munoko munene abena kanwani na douche na ye moko akota kata salon te ba sale modèle lifuni munene nyama libolo mama boki kofinga raté s'il te plaît kofinga raté parce que nga madame azawa ota la live aslika pamba yo benga ngai et puis voilà continuez. Mama la bango yebisinga biya na yote ko bala babengi mutu l'église yem tasala ki kinjonchi likolo nango lisusu azwaki zemi pour mwana pe akufaki ye abota totala pour moi ça na kufa ino ka debana na kosi c'est na deuxième mwana ngana zalaki wana mwana na yo bana mwana na yeke no abota totala ye oui ayebisanga siko ayebisanga ba linga vérité balinga vérité bonga na okosa mama bango pa kufita zali akufite leo peza dimanche akenda musala te azawa na zape na TikTok azape na TikTok na okosa te aza TikTok Isaac kotala nga boye te na oloba makamba vérité awa Isaac na solo la ka vérité bébé donc maman lobi ke no abota totala ye ya nazoloba awa makamba police te po makamba police nga azanga dali boma bino ne bondoza bino ka ba witness so boke pa police nga na ye police Deutschland azane na problème ote makambo eza ete kutumbila te yo loba parce que toloka to ba problème nini ozo le capo c'est pour la première fois en Allemagne barando oyo banda continuez mama bango la yebisinga esenga na zala ina fecha ya na yo esenga na ebe ya na uteko meme suzemi mwana kufaki ngana zalaki ngana za nzambe kuna yeba si mama bino bino bosala kando na mama bino bosala kando na problème ni oke sala kando na mama bino kunachi bosali 5 ans ya rando bobombi yango pe mingi siko libo bimisela ngonde pananga bokindo bozapela ba mais nazozonga kaka parce que yo tango okutalaki na mama eloko nini o mama bisa okeno Stéphanie mobala kimi na ndako mobala kimi pona nini raison nini o mama lobaki na yo côté wana mama lobi nini bana yango na poser mais ozo répondre te mama lobaka nini bana wana mutoki nanga mbongo nanga pasi na bengsela bango na poto po bango pe basunga ngana kende pe ba feti ndenge na kenda ba feti baninga bala baninga balinga pe na kenda kubina na lambaka nga pe na bengisaki bana nga pe lobi pe babala mibala bien na lamba pe na bina na sepela na mema pe bakoko na nga na ndenga respect me bana oyo makambo salinga bakenda kofunda mama bango tina tribunal basambaka nde bazana basambaka donc engambe Stéphanie na bandeko na engambe kutu nanu te engambe babendi ye kaka na bombo na biscuit engambe yebi makambo yo te engambe babendi ye kaka na bombo na biscuit bafibise kaka bombo bo bayebise kotela biso pe biso toza baleki na yo yango akenda kokotela bango c'est Allemagne ba ayebi yango te nga mutu na speaker kutu nde engambe makambo mususu ye mokuta yebaka te mais après na omatsape bango loba nazo kosa te soko matsa bango ngada na lobi te après awa yo loba silisa siko mama bango yebisanga na na loba befuna mela pe moi JR po makam na zolo ba eza mela ta whisky ata champagne fungola bouteille ya champagne na kumela whisky na ngana pelisa na fungola ngo bongo te whisky na ngana ofungolela ngo tribunal soka za posa to mata prière to sala ta de saka awa problème ya te bon loba ya continue na moza minene e batama na mboko ya o comprendre ouais mama bango moko ye moko mutabeteli solo ya na ekutu akeko bala bazwi mutu na église na bango ngana yebaki ya no la kabala ki baswaki akena ko louer mutu na église na bino église na bango depuis kana poto mutu abali a louer mutu na kati église na bango louer mutu bakeno sala kinjonji ya libala na ye
yaya Stéphanie nga nazalaki na otuna nga nazalaki wana nga nazalaki makambo na oloba nazokosa yo luwe mutu poto luwete ete na fetu no libala na botapote yako matolo bana kosi botapote siko yanga matière bopimisa matière nanga ya bino siko ba matière bobombi ko ponga kizengi yaya ngada na sambwa deja to bo sambwa nde sikonde monanga zo comprendre ponga musisa soni sina kata donc bango zela mutafunda mama na bango na tribunal ezanani eza ngambe to ezanani te ngambe te ngana oloba likamu ndenge ezalaki po ye azalaki na seri wana ye azala kisasa azokende ozwaka bazelo na maya njili bazelo babino titre azobimisa bazelo azobaka libanda oui seri wana azalaka bon oui seri wana azozwaka mabele na kati ya maya njili azobimisa yango libanda mokili azokende otekela yango bato bazotonga bandako wana seri wana ezala kisasa makambo wana ye azalaki nanu te ozo comprendre ouais mutafunda batu bafunda eza Esther na yaya na ede bango nde bakende kofunda ye na tribunal na baseri wana na mibali na bango bazala wana bango kala bango nde bakompanaka bango tina tribunal ozolanda ouais ya na ebiso dossier eza singa mulai ouais seri wana ngamba azalaka te wana seri wana ngamba azolala pongi azoronfle azo raisonner ndeni ya koya kiti kati sa Grèce akoma na Grèce lelo pe ba benge ngamba continue nana kana kofunda mama na bango na tribunal na bango tubana mama bengi na poto bokomi na poto siko nana ngaka kana kofunda mama mutakene kofunda bango mibale yaya na leki na mibali na bango bakompaniaki bango bakompaniaki ba base bango babetaka base bazolanda bango sima tina tribunal. Est-ce que nazo kosa so na kosa bo tombola musapi bo matawa boya koloba nazo kosa la bino makambo tani tilelo mama ya bengambe asambaka na ba Stéphanie na tribunal oui tilelo mais après na matcha bango makambo tozo parce que lelo ba preuve ba vérité là voilà ngana ba vérité rien à foutre so na yé mana okanga ba mami ko tribunal ayi makambo ta matawa te pour ça désordre to ke na uswana ok ozolanda yaza muta désordre akende côté akende fungola live ne kuna finga ponengo matisi ebo mweka nongo kitisi nenga zabo mona kenda ko penselo live azo fingo abosani otikela ke peta o respecta ki e avanda azana ya ko matana ya tribunal a matane awa katazo ba pa ko mata ba to na matsa ba tribunal a mati obligé faut katazo ba pasa likolo oui ba ozala problème yate ba ozala parce que ngai naza muto yo omoni Winnie wonderful yaza mwana mosoyo abananga jeune maître il faut zala naître soko to la likambo kozwa ni pour ni contre donc naza toujours naître mais moi ça me fait mal ko yoka keno ba Stéphanie ba funda mama na bango na tribunal eza lokuta toza ya solo bakamozoloba so na kosa tombola mama bango aza TikTok bobakisa mama George mais yebake ngai na minike naza capable ya kosala live na mama Sylvia Mata boyeba ngana na bayen awa naza capable ya kosala live na mama ya baengambe na mama ya ba Stéphanie boti ko kosa moko ba mama meloba kitoko makasi wow ok wow continue wow esa ku kitoko makasi esa ku tu wow esa ku kitoko makasi kitoko vraiment kitoko vraiment esa mabete esa bien makasi ok siko problème nini na zongeli siko mama baki problème nini mobala kimeli Stéphanie na ndako Stéphanie aza salité makasi tala compte ya Stéphanie alataka bien azalaka bien alamba ba biloko na moni muto yokana ebiso tindikana le jeune maître muto asali kombo muto asali na kombo ya telefone muto asali iPhone wana fona nazo lukise na okangisa ye ok oui ok na muto asali snap osali no snap mbe na problème na bato wana pe fona finga bango
Yo mona api mutu avaka ngaka photo fa sokola. Yo vena mobile no za jeune fille, o vena mobile no na katandako. Ola ta bilamba kwa ba mami bimba. Bilamba kwa muta oke no kwa muta ute muta uti musala siko na bilamba no tokeli. Ona yo ko sute. Loba pardon loba. Yo mona api jeune fille no kwa yo na poto a ebelango ba bilamba olale les akili ebelango ba chercher ezebele. Yo la muka na tongo no kwa mutu mo ba oto bunda na bambanda. Wana ozoba na cadre rage ton nini po Stéphanie la tara bien. La vérité. Jamais salité na minute. Même na balabala boye. Jamais na mona salité. Chocha vidéo ya sans filtre. Chocha vidéo sans filtre. Non, en fait, ezama en filtre tabi na nenga salité. Obiga parce que muta salité so zo le gabo mona gaza salité. Na kutane plusieurs fois na mwana na poussette na balabala toujours propre. Problème est na chance ya kokuta na toujours propre wana fo le bazaki ba air nini o kuta na ki toujours propre. Non mais par hasardement moi en fait il y a des fois non que tam susu nini na kota ilikana koloba makamna sentimate koloba te po ngana yebite yo bike mobali yutela ngalikuta te olobike mobali na yeta lobike aza salité te ata mobali na lobite ba jeune o baza na mboko yo ba jeune ba na mboko yo oya ko Stéphanie boy a confirmé no ko la Chris nenga simba ke na liboko bazo tambola mususu na ebite ba bando bombe kana butunde bando monana ba jeune wana to ko sa mokili boy po ani OK eloko fa ba tshona place nango na ko tela na o sala ngashi na muto ate ba nena lo baba ba petit nanga le ba bungi fo na expliquer ba fo ba zonga na temps OK eza mutu na mutu ndenge ndenge njamba salele na zongele son question yo tango kutana kina mama ya ba Stéphanie a beto la bike non oyebite continuer parce que batu baza ko ba comprendre tina suka na yebisi déjà batu bazawa déjà ba comprendre nga ye mutu yebise nga mama ba Stéphanie bala mama bango ye mutu yebise nga na ndenge nene nga kina ko bala baluwe mutu na église kuna nda asali kinjonji na nenga uteko za suzeme aboti mwana kufi abando sima ne bana te bala bando zaka bongo ka bando butu ka bala kufa OK mais yo lo ba que no Stéphanie za double sexe ndenge nini kasi ko mona e bozo mona tazo double sexe yo zo kosa po ani yo zo kosa tindikana yo ka par exemple kasi OK to longoli kasi no buzo papa zo que Stéphanie atika li emozo kasi so par exemple za moi cité kasi mais bino te que no ngala mais ce ko ngabo bi que no ngala no la kuna yo kana yebisa yo ngami go ngam la kuna pa na e yo kana Bilotu miniki mobimba bo benga ngai ozola le passe Stéphanie mikolo basa le bouillon na bato colonne bazo benga ngai Nicolo Stéphanie tio calme ozola ndaku na bande gona ngai jeune maître indikana je maître na nenga bien tuza mikolo na nenga sa moi si ça ne tuza moi si tikas yo za Stéphanie gas Promete. Na OK, c'est bon. Continue. On a pour la solité, on a pour la bateau, on a mis ça. On a solité, mais c'est quoi? OK, c'est bon. On a été na privé pour regretter pour enregistrer. Pour la bateau, ezalika pour na bateau na sala ki bongo. Pour na muta polele ngana mo. Ngaso na kozwa moi c'est ça que na jouer na balier. Pour na mbongo na ngana bomba pour na bala. Na kozwa moi c'était pour na sarana na ye na liate. Na zui na chembongo na nga famille na ye na balier. Continue. Mama ba mo mta yebisenga. OK. O ngana zaki nango yango wana mendambu na bomi na obimisa nyoso te. So ne bango ba ye na lukutanga la bando ba suka ba vérité. Na bombi na siko na nyoso to yo rando ya yo na Stéphanie bozo welela nini. Tozo welele loko te tozo welela kaka ndenge mobali akimi ye. Oh! Siko loko tozo welela kaka yango wana. Eloko ponga kaka nazo seka ye yango ya zolela. Po ye oya batu ya yaka na oya batu. Na oya batu azanga kate. Siko komi na tu nazo bomba maladi pona nini. Pona yebise kaka pona nazo bomba maladi. Bimisa maladi ozo traitement. Yango mtezo chauffer mutu boy. Akambo yo ali ezo kendele.
Naso na comprendre. Siko yo na ngambe po ngamba le bike no. Oza na zemi. Ah, na jitu cha video kuna na chaki kamera bat ba mona ngati. Zemi ni ona. Eh on na cha kamera te. Cha kamera bandeko ngamba le bike no aza na zemi. Yo cha kamera botala. Live na cha kamera ba mona. Bota pote o cha kamera. Alex Alibumu totala so aza na zemi totepo. E bibi ke no aza na zemi ana zemi po ngamba le bike no. Tango ozana mwasi ezala olati préservatif epasukaka. C'est-à-dire epasukaki mai ekoti na kati zemi. Donc et puis zemi wana na bike no elongi misu na munoko eza ya ngambe. Libumu na makolo eza ya jeune moko azaka na France. Makolo ya mwana erobima jeune moko aza na Allemagne. Donc mwana wana aza ya 4 personnes. Siko bazo wole la mwana yango na habite minush yo chananu batala libumu soreza lokuta ale topesi yo raison parce que ba mama baza awa ba yebi ko détecter moi ça na zemi tote ba kotala ba ba keno te ana zemi te ba sa zemi ba tous baza na ba spécialiste ya ko sana te changa na munene kasi changa na munene na ochana munene agrandir na agrandir minush yango na agrandir na munene ya moi abimisela nga pe ba mibali yango o azotangela nga ba lobi ke zemi wana yepesa na kati alebi le jeune maître nga lelo naza na Allemagne te pour l'instant mais landela minushi bien soka aboti tala elongi ya mwana bien komona pena face na nga bandeko botala nanu te batala libumu baluka batala libumu bien libumu nde nanu libumu yango wana botala libumu aza na zemi to te Pusana pe mwa musika batale longi pusana mwa musika po baeba apeke mwa sasa na zemi a partir ya longi baeba kiasi kaza na zemi tote bandeko botala bien aza na zemi ba mama o boyebi mwa sasa na zemi botala est kaza na zemi tote bino mama na sala bino ka bota mama ba masala ka boye mama ba asala ka boye Mama masala ka boye. Mama bango. Makambo yo. Yeke mabe ojango zo mona Sandra Konata mo na. C'est là bo comprendre. Zong sanga ndé na zalaki to suki wana. Yango mona Sandra Konata zo mona na te. Pour le jeune maître. Nga ko mibale nga bazoba wana o ezotangela nga. Mibale yango pe ba mata ba lo batozaza mwasi na bango mabolo mibale yango. O ezotangela nga bango nazo pesa bango kanda siko ba banda ko bima moko o ya lala nga libolo tala bo saka na nga ite. Bo saka na nga ite. Na ko mela bino volka nazo ebisa bino. Zong sanga na mukende na zalaki. Nazo so na mukende ngo zalaki. Oui, déjà la moninga ba moni zeme zawana. Bon, zeme zate zela nanu, zela nga nazo kitisa o nanu, comme ça fona matisa mutu moko aza posa aloba. Mutango nani? Oe nga mata. Nazo matisa mutu moko na moni aza awa, kombo na e oba. Abi jeune maître fona aloba, oza na zemi, abi yoza na zemi te. Et puis na o matape tribunal pe aloba. So nga na matso na kiti seke na o mata esute, c'est bon, to suki wana. Mais siko naza ba question mususu il faut na mobali nanga komo na Ibre de BDS azamo na Vitry avant dans Paris c'est bon to suki wana boyela nga ba midi 14h t. Comment mbalo nani? Balanga yo balanga. Mais nana mobali nanga. OK? Mais est-ce que webi ke na live nanga mibale belé pe ba moni yo ba sepeli? Bela nga ba bêtise wana te. Bela nga ba bêtise wana te ko yela nga buzoba na ko aleki no bota na camarade mobali nete. Wana kutu na lobite na bombi. Bon. Voilà kuti na lobite. Leki no bota na camarade mobile, abota na camarade mobile ne camarade na ye. Okay. Azapeka na miniki awa. Na koya, so boye na bêtise na oyo da mino pe bêtise a musuni. Bon, batali batu ba na moni batu ba lobi ke oza na zemite, ba mama o ba bi ko détecter ke mutu oza na zemito te, batali ba bi ke no oza na zemite. Siko nazo matana no tribunal, ye pe aloba et puis c'est bon. Ngana kiti c'est bon ngana ke na live na ngabo benga nga esute o no sota oloba na sima na nga za mukinza nyo sotu fo na fo
lukuta na ana 5 bana te na ana 6 bana. OK? Si bana na o Allemagne et sali 9. Oui. Voilà, donc Minouche. C'est pas au fin ana sima. Maman bota bana 9 ye wana. Omone na kiti sa ki. Yo ka se ko sangana nga. Azaka bana 9. Na camarade no. Yo mutu mo bo kimi maman sonit. Aujourd'hui 14. Maman bana 9 na ministre yo ko bota te. Même na hôpital o bota boyo ko bota te. Sangana nga lifuni no nyama libola mobali no mundele nyama libola mabuti. Kofinga te pardon, kofinga te pardon, kofinga te parce que makama kofinga wana tolingi yango te po wini alinga ba biloko te. Ayo selika pamba. Amis, oui. Omoni degré mutu yo matisi. Omoni Minouche amati a lobby eloko te. Nenga zana. Bato ba yebinga na lekene kem politesse. Mais loko za responsable Miss likona ngo po bike moi sino zotala yo. Ngana yeba moi sino ngazala omona fandi bo azotala. Omona na kebo na lefu. Miss zana expliquer yo. Omenga nena za. Ngana petraka na live nanga Minouche so bina finge bien na lekene kem politesse donc au pousse na kututi. Zana na lona chana abike aeki na live abike asangana mama Stéphanie Amis oyebi mama Georgine na audio ya mama na Stéphanie na tia mama na Stéphanie boy Minouche tanga kombo na abi soka oswana na bana ne baso na tia audio kande mama boy. C'est maman tia parce que mon kilezo tala toluka to eba vérité tia. OK. Voilà, tia total. Lobeka ba audio mama na Stéphanie atie lokuta to ke malemba Miss. Et alors to charger téléphone à part au tia ba audio. Aza yango te. Yoka mama ba Stéphanie. Okay. Yoka. Allô Minouche. Ezanga ma Georgine nako kanisa na yoki kombo na ngai epesinga kanda soki yoko finga Esther na makamu na bino kombo na ngai te ngai mutataki do limite na ngai tango na zero kende ko samba makambo oyo Esther bafundanga ezalaki ya na nga vie na nga zali awa vie na nga mutu azali awa nde mutu tokendeki na ye na kendeki na Grâce balobi na nga na tribunal Grâce azali mwana muke azala 14 ans Grâce azali mwana muke azala 14 ans tozala mutu na biso bo awa na baluka boye vie na nga oyo azala mboka oyo ye mutu tolekani na tribunal mukolo moko te nga na benga yo kende kozala témoin na nga. OK. Na benga yo te. Non, qui voit maman, ouais. Na benga yo te na lingi te kombo na makambu wana. Bonga za mukolo. Naza mama naza na bakoko. Ouais. Na lingi te. Ouais. Kombo na nga na boyi. Na boyi kombo na nga. Bo potani kuna kombo na nga na boyi. Oh là là. Kombo na nga na lingi yango te. Jana chasu mususu ya. Mais big franchement la famille. Yoka ataka azo finga na mama yoka message mama chindela ki. Minouche leko yaza finga nga na likambu oyo nga na yebi te. Bongama ministre bongama. Te abongama. Bongama. Omona wo finga nga batu mususu ba vandela kabino nga. Lokola fingi nga na monote. Nga na monote. Na ebisio bongamaka loko finginga ngana yo toza problème moko te ngana yo to soigner te yo la finga esere za toza finga nga Minouche bongama nzami mama nga kufa yo nga so to kuta Amisi omoni oamuta mayele okoyambaka te mutu mona live ayaka kwa mbriaka yo Minouche mwana mwasi oyo Amisi azala kwa mutu ana kindoki nga moko nde na fandi awa azofinga mwana Stéphanie pour rien na olo bango nazo jure Stéphanie peut-être amona nga na TikTok Stéphanie ayebinga te nazo jure Amisi wallahi bien me voir Stéphanie ayebinga te na la muka Minouche afongola live na garçon akoma kata zoba Minouche azo finga nga à l'occasion de rien na yebi ete Amis.
amatisi garçon kata zo zela mais yo zara na Allemagne par hasard bosangisa mobali moko te na Minouche nga nazalaka mwasa mundele nabota ba misatu na mundele mais siko kata zo balobi ke no bobima na ye ayebi nzoto na ye eza ba Jean Minouche na nga Minouche na Allemagne na yebi et puis ville o Minouche afandaka na pe na koma te aza ville moko na ngai na oyebi nini oyebi zela ville o Minouche afanda pe na yebi ville Minouche afanda te nazo explique très bien nalana lamuka MK Muswahili batinenga ba live tribunal ifi moko Minouche azo fingwa maiti garçon mo kata zoba alobi ke alala yo opesa ye 300 € na keba na seka yoka amisi yoka to amikolo tolo ba yo opesa mibali mbongo to ndenge nini yoka nanu wana selon Minouche maiti garçon na live po garçon na aza garçon oyo soki ba fingela Minouche batu Minouche maiti garçon na aya ko finga nga l'occasion de rien nga nabi nabi MK mela mai na yebi yete ale mbala moko na